kombo na ngate tala musicien comme baki batanga kombo na ngate na ba émission limbisi kisinjora na limbisi na batu nyonso tu obasalanga mabe mutu abata record ya wenge musique le quoi héritier héritier ume na wenge musique ozo comprendre foriana héritier mema batu sa ko ebisa ba okina ke matanga ya mampata. Mbote na balanzi na biso surtout orungaka kolanda émission na bino facilité à travers Cynthia Bombo des courtes jambes chargées et braquées. Et merci beaucoup vraiment na abonné na biso surtout Oya News of Congo, tous abonnements suivement. Et merci beaucoup à Ya Lolo Swami ya Baya Lolo vraiment. Merci beaucoup vraiment à Amando Ligodi, ma tante à moi, Motema Yariti Panzu na kata États-Unis. Et pourquoi pas aussi à Evodingo Motema ya Baby Waxon, maman na Jemima. Et Nambo Sanité, Anaveta Air France. Merci beaucoup vraiment na bino surtout mba obolinga Cynthia Bombo nga pena lingala bino vraiment na Bo Sanité John Batumeni, José Menga de Cynthia Bombo. Merci beaucoup à toi vraiment. Lelo oyo Cynthia Bombo nazanga monter na plateau nanga nazana Jerry Cobertos o bat babenga ka vraiment 207 yeux tous années sur le plateau tous solo masolo oyo etali ya Fally Ipupa na Kisinzora. Est-ce que Fally Ipupa alimbisi Kisinzora ya solo to ya lokuta yango wana tozana Jerry Cobertos to sono likam oyo vraiment mopanzi sango Jerry Cobertos. Bonjour Cynthia Bombo des courtes jambes. Bonjour na baboni nyonso tu ya chaîne oyo bon et puis bonjour na mon vieux producteur à sala pena batu belé na monde ya Nzonzing Swami ya Lolo tozaini na kina vi na to sala ko to vidéo ngai Major Bisadidi donc wana ba prêtre pena donc il faut qu'on honoraka bango Jerry Cobertos moi na mboko atia drapeau na kingo na lobelaka nyonso parce que na otika ko ba mokolo TV obonga na radio nga politique musique tout na lobelaka ngo po naza congolais puis makambo na lobo eza makamba ba congolais ya omo na tie drapeau Congo ce qui za makamba ba rwandais ya ba ougandais na otika ko lobela ngo pété na otia pe drapeau té donc mitune za yobi ya nuza ngai. Merci beaucoup vraiment, nous sommes là vraiment tous sur la liste solo. Pourquoi Batbabenga Kayo Jerry Cobertos 207? Voilà, 207 d'abord eza na mitia parce que mutulamutera na kombo moko boye un artiste ayaka na kombo moko boye ya ko lengisa nango mwa batu ndenge gramo pao ami pesa ba kombo ndenge ba Fally Ipupa ba El Mara des pipes de oro donc Jerry Cobertos c'est un 207 parce que na batang ba boya 207 moi je suis 207 de la presse au meki na bois qui on a ravin donc 207 mutu kama be ya internet donc meki na bois qui on a ravin donc d'abord 207 signification yango yango na mi pesa là pona na internet moni internet des églises internet des combat cage de soro na komomo bo ngai kutu mwana ya batu ya mama na nyoyo na lemba na ngai te internet bina 207 de la presse donc Cobertos ezali ndeko mo za na Brazzaville ve na ngai Hippolyte Kanga famille Kanga mobimba na wenze wana na coin ya marché wenze ye mta batizanga pena komona bi yo za Cobertos parce que abanda mona nga d'abord série wana yebikaka Jerry Cobertos peintre Jerry Cobertos garnisseur parce que na za garnisseur na sala ba fauteuil bien Jerry Cobertos un artiste comédien on mona touché ba misale bela bi atalanga bi yo pino za Cobertos oboma nyonso so batu tilelo même né na zaka c'est rare muta benga Jerry batu babenga Jerry Cobertos to Kobe so batu babulaka Cobertos wana Jo c'est kaza un bon neuf négligé au match ya ba momi mais ok rien ça comment on va passer par rapport à la misala na manda sala pas vient na Hippolyte donc c'est un peu ça. Merci beaucoup vraiment na balandine surtout au besoin liboso ya poste télévisé na bino souvent au besoin na toujours émission oyo c'est ça kabino toujours na bandako pour comprendre vraiment ya na oto bengaka limbola ya kombo ya Jerry Cobertos 207 Jerry Cobertos 207 to sono likambo etali ya makambo ya Kisinzora na Fally Ipupa to moni lelo oyo Fally Ipupa alimbisi Kisinzora mapona yo vraiment eza malamu to eza mabe mikolo na komi na système soki to bandika émission na nzemo no yembaka tango mususu ndoki ye vedi secondo kyongo zana ndoki eza bato ba lobaki Kisinzora pe Fally alimbisi epwani bino nde bandoki ndoki peza ya bonbon pour ça l'émission la sakanini
bango nde bando ah tango mosusu ndoki yo c'est vrai eza makambo solo makambo eza somo kaka tango mosusu ndoki ye parce que toala bandoki ebele na vie prévani bapasteur bayebisa biso tosala keba donc moto azoyaka na kindoki na ndenge ya je ya makambo na yo fo kobelela ye donc kisi njora enfin Fally Ipupa toujours azopesa bato devoir apesa devoir à Bercy apesa devoir ya mise en disponibilité au moins on fallait bagi na sana mise en disponibilité bato tout ba comme so longo kese na longo ete wana zanda kunanga bato ba comme soigner ba maluba yango moni balobaka ya malamu to copier ya mabito bwaka fallait sala ya malamu apesa devoir à Bercy apesa devoir ya ba orchestre voyagera lisusu te poto bakanga mais ya voyagera na ba musicien na kenda ba tourner ba Amérique abeta ba concert mais bino tango bolo ba ke ba concert e kangama devoir fallait apesa sous devoir abi na limbisi ki sinjora na limbisi na batu nyonso tu o basalanga mabe et puis alobi na comprendre Fally akimaka mwa batu muke pona nini a evitaka sinta bombo so moni batu mo ba compliqué on vie kima bango na kande ve wazoka lo ba so mbwana suyo komisa mbo azamba musika na lokwa ngulu na musulman so muto omona ke idéologie na bineza ndenge moko te tika bango non moni Fally tika ka batu lelo donc ça montre que Fally ki maka distraction ya bato ba musiciens surtout ba na Congo ta lelo Fally bar likolo nazo bango te poke je suis des bandal nazo bango et puis ngaza na moi bandal te pas na biso za na mbinza na cité des anciens combattants na ye bandal banda minesa Pentagone donc Pentagone bimi ekutinga na bandal na ko mi beta petolo na moi na bandal mais na reconnaître que na moi na mbinza lupango famille na biso za na mbinza ba bimbenga mwana ya côté on a soki lupango na bino eza wana ozo comprendre mais to vanda ka na bandal et puis Fally aza pona bata bandal te Fally aza musicien monga na bisa batu même ba député o ebele o Fally l'équipe on a valeur Fally teki lingala na ba Afrique na ba poto donc aza patrimoine national mais coup de chapeau mon frère et puis pardon et puis bolimbisi nenga bia limbisi ki sinjora na moni ngo eza sincère muto a limbisa ka lobaka bon et puis Fally a beaucoup parlé na moni pe la première fois na mona Fally azolo bebele bon émission ya ndeko na biso vous comprenez et moni ni kazaki na besoin ko loba puis baté ba ko Fally linga loba te na émission au moni se déchaîner na émission wana a beti masolo et puis alobi likambo ya ba petit surtout ba petit ba bimia ba musicien azu moi succès ya moi enzembu denzembu a moni Alexis Modoro a barambwa d'abord azana vie na quartier oui ba vie wana to ko donc biso to ko le ba mbinza wana au moins de ki azambiaka do aza vie na ngaza vie Fally pour Fally pour ba benga ke petit ve sam chintu ya nanga donc papa le ki noko ya manase oui na ba nyembo donc biso to vani na quartier el bango baza donc tout presque man campagne ba vie na baza ba mikolo abi Willy Bula le ki avait na biso Blaise Bula asa mukolo Fally Ipupa moni babenga ke ba petit esala lelo te mais ba petit a lelo kaka ya lelo ba ye lelo ba succès ba nzembo moko so benge petit o ko benga nga petit donc zo mona Fally azo éduquer nde ba musicien donc kisi njora j'espère que tango lilobo e komelie j'espère que amoni que oui Fally azaki na problème na été et puis Fally lobi omoni na vie so sali mutu o dépasser ligne moko boy mo ba limbiso ezati en tout cas tala obinga natala kana baka Fally azwa inspiration na wapi bombo ezana mabe musu mutu osala na vie polimbise eza pasi donc ligne wana Fally alobaka donc ça montre que kisi njora comment na ligne wana te yango ba limbise kisi njora mais mabe eza nini bato bazolo bake alimbise nini azola kisa nini bino bato bolo bana boza banani parce que Fally to ba lelo Fally ko ba peke na limbisi na kisi njora ta za la bongo po aza Fally mais à tel isko ba pété na été le biata yemoko na koli place à ma be place à ba teti bandal place ba boya kabatu mais so bina tchango na musique lelo muto apusa na te mais na kitisa ba pété ona na tchango na si vous comprenez yango aloba peke ato sali likambuka kipaka kokolo a occupé oti OK merci beaucoup alors moni ba te belé ba lelo te lelo ba musicien ba komata la so tali lelo makamna lo boyo artiste matembela e biango lelo mutu na komana ba base na ye aocha base moko solide sinta ningo za lelo lemso vanda ka boyeba atendo sala émission bo basala batu basala leur base na ngola mutu mo afinyo na ngola yoko to yebino te bakangisi
est-ce que bien ça la maralelo biso to la ba chroniqueur lelo belé ba kangisa bango na ba fani ba chroniqueur morobo ba chroniqueuse morobo donc ce qui mutu ba kangi fali pour ba kangisa journaliste té akangisa mutu té même sous les amis de Fali pour ba protéger Fali pour ba ne ba kangisi les amis de Ferrego là on se comprend même sous ba kangisi mutu les amis de Weranson bino bo misaka wera mutakangi été Fali pour patika la Fali pour ba asa alobara droit na ye soki pena chaîne bolinga ngai botika kolekisa mabe mo boye kati ya chaîne oyo so bolinga ngate c'est que botika ata clip na ata publicité na ngati azwaki décision na ye mikasi ndenge tanga lobaki bongo ndenge batu pe balobango na ndenge moko boye parce que biso toza batu oyo toyoka kaka ndenge batu balobaka yo pe biso topanzaka ça est-ce que Fali pour bayebisaka ve na biso plus mobile ke longola Karine lokola ofinga nga na TV clip na ngape bandoleka suti ayebisaka bote wana match ya radio to mona ngote a insisté à la aboyi na ye RTGA et longine les kaka et si bon est-ce que bako longola mona moi c'est la musala ka likola Fali pour pas rien et puis hier tout le ba vrai ba crèche nyonso ba makamne so sala pour na Fali pour ka Fali à répondre Fali mo alobe on émission na zaka na porte-parole té Fali za na porte-parole té na TV bandi ko finga bato ebele Fali za nete le seul porte-parole au Fali za la na ye parce que so tali Fali mingi mbinta là on aura biso bana mbinza vient na ngai zela le seul porte-parole a Fali na vie vient na biso o ya kenda za na non Gino le ka porte-parole te directeur na ye yene mutaloba makamu trop te yalo ba makamu parce que il est chef asa chef au moins na kata administration son chef nem dans un monopole à maloba Gino le qui asa directeur artistique mais le seul porte-parole Fali pour pas na vie c'est Alain Zambé vient na quartier donc viens na ba vie pe na ba moni nde biso to koli na pe na musicien mo Fali tema na droite à Fali boy on nga mona benga ya kusto ba ya na biso quartier to mona ba regala musique na mbinza donc Fali pour pas valoriser bato ba no et puis so tali bato ba no na Fali na ketch moko ba la na quartier la te aniki pe ketch bien ba moni est propre mais ce qu'on le Fali le bien ngata Fali émission na tant to créer cop to créer bord to pesi mutu na mutazo ba tâche Alain Zambé soit porte-parole et dit badia ta zoaboy intel zoaboy c'est ça l'amour on se comprend Fali pour passer na porte-parole te to mona lelo ngana lo bango na misu polele boy ba ok c'est belelo ko zo boma bango ba zo ba porte-parole ba fingela ka bango batu Sankara ça sala de ya ma ramener si là et puis na Sankara pe patron ba porte-parole surtout afinga pena soute akoma déjà bourgeois. Vous comprenez? Domestique, patron, mi benga ye moko. Mais ba porte-parole à lelo au moins azo finga, muto zo finga na za collègue Fali. Lem so bakuta na Fali ba solule. Mais yo zo ya finga patron orchestre wa. Ming tozo mona ming bataché de presse ba musicien, tozo mona ngo le kambezo ça. Tangela nga journaliste wa za attaché de presse à musicien, tangela nga. Oyebite. Na nga na bi journaliste za attaché de presse te. C'est que yo vraiment drapeau ngo tena kingo mama mbeleka na mo yeba ngo. Journaliste za attaché de presse ya musicien. Na zana pour ça ma publicité. Oh, ça pour ça ma publicité to za mo pandisa ngo fo loba. Parce que bel oyi point na lobi bongo e bele ba benga ba attaché de presse awa, conférence de presse à Pamba. Ba vandi se pembe te pour moi à modérer. Un attaché de presse elle est là où il est là pour nous modérer lemsou na conférence de presse et puis il faut azawana pour nous présenter artistes partout artistes azo tambola azo sala ba promotion et artistes mais attaché de presse on bazala wapi ba mi benga ka ko attaché de presse bon et ça ba crise de monde na comprendre ngo tozanga ba moi ko employé yango to benga ngo ba attaché de presse azala kati à part gara ba vena biso ba joka ndena mona héritier watana bene bandela zoka attaché de presse na ko mona sunde ko na biso mo sala na télé 50 akoma rapé attaché de presse série moko pe c'est bon no benga mona mo sona attaché de presse ya héritier OK Jordan nim tazaka attaché de presse ya héritier watana bi ko so comprendre batika promesse anini ba journaliste botika malandangulu ba musicien ba journaliste ba sokoma ba malandangulu ba musicien trop alors là ce que zo ba journaliste o ba za ba attaché de presse ba musicien ba sandi ba malandangulu na bango te ba za pe ba attaché de presse te eza nzala mutu esala bango toza na pays nzala yango esala bango bongo attaché de presse musala neza musala bango basala kana te est-ce que attaché de presse il faut finga musique au finga ni adversaire na yo musique a Congo peut tambola be faut finga ka muninga na c'est pas normal ba journée éviter que musique peut tambola bien il faut ka ko finga no yebi ngote na Congo yebi ngote nani ngo yebiso ka sozo mona na Congo ndenge ça nani yebiso ba ve Calais ba ve Rochero ba Pepe Calais na ba grand Calais na ba papa na biso ba Wendo est-ce que tant musique ezali ba ndo finga
to kitala mwa muke na papa Wemba tant ando beta musique na ba ando finga ok bando benga Congo le pays de la rumba mais lelo ba benga ngoni to zongi sima lelo bomona ba petio ba Nigeria ba komo beta Congo na musique e ka musanga na ba 1986 parce que ngana na lingwele 1986 Congo azaka premier en Afrique bomba no ya yote yo za na lingwele ngana ba te bele to bike ba bomba ba mangwele na ba makaba mi wana mingi basi internet ne ba bomba ba mangwele ngana bomba ka lingwele te naza mwana série 7 et j'ai ma fille le 20 mars ko ça 20 ans yo kuna tena profil ya téléphone nga 20 ans donc na mukolo na mbia kana mtu aleloti donc ngana ya ka internet pona na wanga na age na tena michaka bébé ozo comprendre donc to sala musala ba musicien ndia yeza pembenia boko ta ndia ibobeta ba album leo na Congo komi kaka tena nga musique bien na ba o ka musique nini ya Fally Ipupa donc musique ya Fally Ipupa ba ko nga musique bien so ba sisi Fally ba beti Kofi moi ba mbabola nzem na kala wana après batie ba vena biso ba franco vous comprenez mais lelo ba musicien bele ba continue na distraction boza la concentrer na musique eloko vraiment esekisinga vraiment makasi vraiment to bana likambo moi eloko tozo senga toujours vraiment tozana na bolingo biso ba musicien to yokana parce que to komi komona mikolo e komi mwa babike marambe tombwa mi likambo ya bina file na Ibrator to mona ki ndeko bina file ndenge akangisa ki kaka ndenge ndeko nanga jenga zolo babi baza bataché de presse baza ba malanda les amis ndenge bina file kangisaki bampona yo vraiment ndeko mopanzi sango eza eloko moya kitoko tuze lukuku moya mama ya moni ngana kenana na politique ngana kenana na politique na yebisa batu bayamba nga mingi ne mission politique na beta masola politique masola musique moko na mona ngo buzo beza na kati mukolo yeba na kati mona mkia yeba na kati mareza pe na ba politicien musu ba ya pe na politique bango basalama na aleki na émission pona ko finga kaka batu sikozo comprendre donc mbina filé so akangisi ba journaliste. Est-ce que ça li boma poka ngisa ba journaliste? C'est que bo sali mabe na biso surtout presse à ligne oyo. Presse à ligne oyo on ba na biso to tanga ba ifacilité, to tanga ba inate. Eza musala moko makasi, musala moko malamu. Média ligne lelo za premier na monde. Mais to lingi komizwa na importance te pona nini? Bisala sala. Donc alors bande ko na ngai bina filé pe ngana okene ko pesa yo conseil ndeko nanga. Omoni presse eza 4e force na monde. Bata presse ne barana na ebite so basala biso ndenge nini bako lukelo likamtonga okangisa bango nous sommes 4e pouvoir nous sommes 4e pouvoir quelque part pe ekonnuire yo mwa muke bako koma ko beta pe masolo na mwa ba fanatique pe ya poto akangisa ka bato asala ka bato boye ndenge osoko mi papa ko mi président zala na nerf solide et puis ngana yebisa ba leader ba lo ba ke batanga kombo na ngate tala musicien ko ba ke batanga kombo na ngate na ba émission quelque part ce ko tangi kombo na ngana ko kangisa to ebite siko oyaki ko sala nini na musique yango po biso to saba pandisa ngo faut to tanga kombo na yo po to solo la lisolo na obi na kata plateau ko tanga kombo pe na ndenga mabe wandi ba opekisa mais ko sala kombo exemple na tangi Jésus de Nia ça va préparer album mo ya danger est-ce que Jésus de Nia ça okangisa Fally Ipupa azobi misa bord mo ba benga mayo on aura que le bagine miso abi misa nzemo mayo Weranson a bimisi ni générique ni taxi soki ni taxi jaune soki taxi jaune vous comprenez wana eza ngona sansa bien ba journaliste to mizwa batu eza musala moko noble eza musala mo ezo futila biso bandaku ezo boko la biso mais to tika buzo ba oya ko lekaka na ba télévision les amis de Ibrator les amis de Bina Filé ya wana bisa batu tango zo finga exemple Bina Filé Ibrator ala ina ndaku ni okukuta na Ibrator na butu na ba maître ba beti yo est-ce que Bina Filé kozala to Ibrator akozala même marambo ya faire na Robin faire jusque na lobelo morote mais yoka batine ba finga musicien pena ko na moni journaliste azui pena micro a finga Robino yo muto na kunki est-ce que ça normal journaliste azui micro zo finga musicien no mboka bozo salir pays bozo que ça pays au soni ngano na mona te journaliste mo ya Nigeria fingi Davido to fingi soki ba yemi ala de wana c'est toujours des Congolais et des Congolaises
totika na biloko na mboka eza na besoin makambo te et puis mikolo na sepela nango parce que toza na état de droit fini mutu na vidéo okosenga pardon na vidéo au moins ce que place ekitaka bato yango na yebisa bato ke boye bakoloba na TV po basengi so pardon na vidéo te ngai muko bomona nga na sengi limbisa ngai obi ekitisaka bota ba commentaire na ona sendi bato bakomaka mwendo komi mwana ma mwendo ko mosenga ba pardon c'est pas bien ekokitisa valeur na yo do batika biloko wana. Merci beaucoup vraiment botika biloko wana ba musicien vraiment boluka vraiment ko changer na makambo oyo ekozala bien makasi vraiment to comme la biso ko chiter gérer Cobertos vraiment conseil ni okoloba pe conseil ni okoloba na ndeko na yo Kisinzora oyo fali pupa alimbisi parce que to comme chiter oh bu mo limbisa Kisinzora ali ba limbisi pas fali ce qu'on a pese conseil oyo pene no pesa Kisinzora conseil conseil na opese ka Kisinzora na mono sa ba clip bien na moni Anya était na bakutu Anya na ndeko na ngai aza na Turquie ser na biso pembe wana azaka danseuse boy na moni pas sali clip vous comprendre conseil na opese ka cette fois-ci Kisinzora moto na ngai bimisa pena album na yo na makambu ya fali conseil ezani il fallait bien limbisi déjà Kisinzora na motema mobimba ya mesana ne ko limbisa puis Kisinzora pas comprendre que ko limbisa ya fali wana esali epé bien parce que au moins koza na bakando ezaka fort yo moni héritier te héritier a surtout qui saki ba bureau ne nyonso to na ba baka boudevie wana boudevie de la forêt wana héritier mema ba tout ça ko yebisa ba okina ke matanga ya mampata bakoma tala mampata ninga ya mbaye na bolingo tala wera son ninga ba pesa na mboti ozomona ke bango mibale bazaki na souci ke toke na makambo ti wapi wera otela mwana na ngai parce que ça na mutu abata record ya wenge musique le quoi héritier te héritier ou na wenge musique vous comprenez donc ezo la sa bolingo moboye musique ezaka te botika makambo musique po tambola bien faut finga neza lukuta preuve ne fallait finga ba tutene na otambola bien donc conseil ka yango nga na kopesa mbote na bandeko tu ba olanda nga Rachel Mungenga la noblesse depuis Londres mbote na Francis Tio Muluba cher depuis Suisse wa ebisanga ko koma PDT parce que ba journaliste a mibale belé ba ko ba PD so ça na journaliste a mobile émission tala eka bien avant da bien moninga vandi boy na bouger te donc likola IST za $3000 a pas beaucoup mi PD donc Francis Tio a pesa nga conseil ko koma PDT likola IST. Merci beaucoup na Brinette Malula, leki ya bato Andy Malula depuis États-Unis. Merci beaucoup na vient nga camionnette mbola descenda simo ki mbangu. Donc maître camionnette mbola descenda simo. Moni bato nga na solo na bon. Donc abi géri petro kende bien. Donc merci beaucoup. Ali nga finga pour nga sepela bato ba finga nga plus 243 90 36 30 165 au benga to so na privé. Soki o fingi ngai en tout cas ceux qui sont en privé nazape moi na papa abiso nazape moi maman na biso mbaya papa abiso mbaya père son âme maman abiso kapinga ololo na kofingo mafinga sika parce que 2020 on a exploité pena mafinga sika te mais ce que so na nenga bien to solola plus 243 90 36 30 165 Jerry Cobertos ça disponible ceux qui na lobby mabe na émission bo supporter nga muko bomona na sengi pardon émission c'est que na Meli Diamba agene zododo kepa je pèse mes mots na bi maram na lobby na ina loba na page mobo e finga ngai eza anonyme bakoma bébé ya mavumisa au moins lokwa yozo finga nga na famille na nga mobimbo osalela nga pongo soto kola na pasi famille babula mais na yebiso ka tout est vanité mwana nzambe kutu asala makambo ya danger atambwa na bakartier donc merci beaucoup nengo zo finga nga merci beaucoup nengo zo panza sango na nga wana continuer ko finga mais loko na ozo ka mabe parce que o tie kombo noté chape na komona bionga na yebelio parce que ngatango moni Facebook na ba koma Jérémy Mbaya komona nga yango wana gérer za ba kombo to kolota komona nga za Jérémy Mbaya Jérémy Kamini donc soko ningo finga nga sou bien cha komona bien comme ça to bunda komba cash. Merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment na bino nyonso surtout au bande kolanda toujours émission au fanda qui toujours vraiment liboso ya ba poste téléviseur na bino kolanda émission au facilité à travers Cynthia Bombo mais le moto ko senga toujours quand na bande ko na biso a musicien vraiment to sangana to yokana vraiment et kozala bien pe kozala fierté ya mboka na biso RD Congo vraiment pe elo comme suna ko pesa ba conseil na nga vraiment na bande ko na biso ya presse
ozala mwana mwasi to ozala mwana mobali vraiment luka vraiment kotika makambo ya kofinga ba musicien pe kozala fanatique ya musicien eza vraiment kitoko to sala nde musala to sala musala ya ngwana tozomona bandeko mususu bakomi kotiela bino vraiment ba caméra pour na kosenga bolimi sezo kidisa ezo sala vraiment bien te. Merci beaucoup vraiment na bino ne surtout et merci beaucoup na ya Lolo Swami ya Baya Lolo, sans oublier Madoli Godi, ma tante Sama Motema Yariti Panzu, Nakata États-Unis, et sans oublier aussi Nabosanite Evodi Kalasa Motema ya Baby Waxon. Et merci beaucoup vraiment à Ismaël de longues jambes taillées à toi. Et merci beaucoup vraiment à Papa Liputa. Et pourquoi pas aussi vraiment à Bino, surtout au Bosepélisaka Cynthia Bombo, au Cynthia Bombo Linga Kabino. O ngai pe na linga kabino te vraiment boza vraiment ebele ba o ba linga la bango ngai te boye ba kenga pe na linga la ngabino te to sala toujours musala penza mazo sunga soto kende toucher kolo. Merci beaucoup la l'écran caméraman Kelly place aux Ali, bye, à la prochaine.